Alléluia, tokumbisi nzambe po azali nzambe malamu. Yes, we praise God because He's a very good God. Azali nzambe oyo azali kobatela bana na ye. He's a God who's protecting His children. Tango nyonso tozongisaka merci epai na nzambe. Every time we like to say thank you to God. Pamba te ye azali kobatela biso, azali kosunga biso na makambo ebele. Because He's the God who's protecting and helping us with many, many things. Azali nzambe eloko nini tokoki kopesa ye. He's God, what else can we offer or give to Him? Tozongisaka bobele merci. All the time we say thank you to Him. Merci pona mosali na nzambe Pasteur kosi kotikela ngai mokolo na lelo mercredi. I'll say thank you to Pastor Kosi for giving me the opportunity on Wednesdays. Nzambe azali tata moko penza ya solo vraiment azali mosali na nzambe. I feel God is a true man of God. Pamba te na mokolo ya mercredi bato ebele bapambolami ya koloba te. Because on Wednesdays, these Wednesdays, many people are being blessed. Ezala na Angola ako chaîne oyo ezali mokili mobimba. Especially this channel is watched by everywhere. Is watched everywhere in the world. Na kokamwa tina bamboka kuna bazali ko benga nga bazutinela nga message na telefone. Amazingly, back home they're calling me, sending me messages on my phone. Olive TV ezali kaka na Europe te kasi na ba tina bamboka epanzana bipai nyoso. Olive TV is not based mainly in Europe. It's also everywhere in Africa or in different countries. Pamba te ko kende kaka na Amerika na Kenya wa batu bayelo ba mama yo le kaka na Olive TV. Even when I went to America, a lot of people asked me, "Mother, do you pass on Olive TV?" Tala moto abengi ngai batu babengi ngai ya Bangola ya wapi na bamboka kuna bazali ko benga ngai vraiment Olive TV ezali pona mokili mobile. I received phone calls from Angola, different countries in Africa. Then a lot of people have been calling me. Tika nzambe apambola moko na moko atinda ki test na yena yoki yango nzambe azala na bino na moni ba test na bino ndengi botinda ki nzambe azala na bino ba pasi minyoko nzambe ayebi yango ye mutako silisa yango. May God bless each one of you and sees where your suffering is. God to finish every situation that you're going through, awkward situations. Pasi oyo zoleka nango nzambe ayebi yango. Whatever awkwardness you're going through, God knows it. Nzambe mutu akoyeba kopambola yo. God will be able to bless you. Amen. Tika nzambe apambola. May God be glorified. Kasi komo na ma Pasteur Mbongo yango wana. Frère na biso Junior apesa ba communiquer pour na adresse l'église. We thank God for the opportunity. Nzambe salue so grâce. En tout cas, ba adresse l'église est na télévision wana ningoza komona toza na centre ya Brixton. Na centre ya Brixton l'église ba benyango kombo Saint-Mathieu eza opposite na town hall ya Lambeth, c'est-à-dire na centre ya Brixton. Soko wuti na métro ya Victoria Line obimi na station ya Brixton, c'est-à-dire soko wuti ofanda na sud eza arrêt ya Ebandeli ou bien soko fandi na nord ya Suka, station ya Suka ya Victoria Line eza na Brixton obimi na station en tout cas na gauche na yo wana soko tali omona parc moko eza na centre wana et église ya Church of England eza wana en tout cas toza basé wana tosambelaka chaque dimanche wana à partir ya 13h juste soko yo wana okuta biso à partir ya 13h toza wana et à 16h de service na biso silaka toza ko senga na mutu nyonso soko église oza na église toza na sika okende te, you are welcome, c'est-à-dire oza le bienvenu dans notre église ya bana na nzambe. Pe lisusu tolingi to informer peuple de Dieu les 24 na les 25 ya mois oyo, c'est-à-dire branche ya nzambe malamu ya Tottenham baza ko organiser convention oyo kozala ya 2 jours. En tout cas, eza convention moko lipamboli, vraiment lipamboli. Où ils ont parlé sur l'onction et les caractères. L'onction et les caractères. Yango ils ont invité Moutounyoso. Ils ont na Tottenham Road Excel House, c'est-à-dire na Nord Awa. Toute musique na Seven Sisters. Soko bini na station Seven Sisters. Donc ils ont musique wana na Excel House. Ils ont wana le 24 et le 25 en tout cas. Et qu'on a vraiment lipamboli pour na yo au joindre biso na mokolo wana toza na ba homme de Dieu ba ko parler lokola mama Pasteur Mbongo lokola Pasteur Mabs et toza aussi na pasteur na biso Anisembola
c'est-à-dire baza ba orateur ya jour soko ye mokolo wana nzambe vraiment akopambola yo oko comprendre mystère nini ou bien mabomba minini eza sur l'onction et les caractères. L'onction et les caractères eza thème oyo kozala utiliser ou bien exploiter na mokolo wana yango toza ko inviter yo oya le 25 le 24 na le 25 septembre. Nzambe apambola bino. Alléluia. Amen. Po na chaki na lifreti falena ya nango kasi samedi tokozala wa na Pasteur Anise na mama la vana ngai to pona kobeta ko sala publicité ya le 24 ya le 25 na kanisi biso na Bristol tokosambela te le 25 biso nyonso tu tokoya awa na Tottenham pona convention ezali lingomba ya nzambe malamu ezali kaka biso te nzambe malamu nyonso o ezali awa lokola bozube boyoki elo convention ezali biso nyonso tozala wana ekozala lipamboli amen. Amen. Tem na biso ya mokolo na lelo. The title we have for today, Bondela na. we pray, Lord, we say thank you. Father, we glorify your wonderful name because you're great. Thank you for the opportunity. The Bible says you sent your word and your word has healed. May your word, Father, touch hearts, every single heart, Father, every single focus, every single mind, every single attention, Father, that is paid to this show. May your grace and favor be upon each and every single individual who are following us. In mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Tem na biso na pokwa na lelo ezali pona caractère. We're speaking about the character. Caractère ya ba papa. The character of fathers. Na kanisi tozui makambo ya ba mama mingi. Vraiment ba mama pe ba leli balobi mama toko changer. Tika nzambe apambola moko na moko. Musalo ezali ya nzambe mutatindi biso. Tangu bozali koyoka liloba na nzambe otiango na misala nzambe akoyeba kopambola yo. Tozui na mukanda ya 1 Samuel 25. The book of 1 Samuel chapter 25. Na mukanda ya 1 Samuel 1 Samuel 25 25 kobanda na de from 2nd verse. otangi. A certain man in Maon who had property there at Carmel was very wealthy. He had 1,000 goats and 3,000 sheep, which he has sharing in Carmel. His name was Nabal, and his wife's name was Abigail. She was an intelligent and beautiful woman, but her husband was surly and mean in his dealings. He was a Calebite. While David was in the wilderness, he heard that Nabal was shearing sheep. So he sent 10 young men and said to them, "Go up to Nabal at Carmel and greet him in my name. Say to him, 'Long life to you, good health to you and your household, and good health to all that is in yours. Now I hear that it is sheep shearing time. When your shepherds were with us, we did not mistreat them, and the whole time they were at Carmel, nothing of theirs was missing. Ask on servant, and they will tell you. Ask your own servant, and they will tell you. Therefore, for favorable towards my men, since we come at a festive time, please give your servant and your son David whatever you can find for them.'" Hallelujah. Hallelujah. Pona ba karate ya ba papa. The characters of fathers. Likambo yo ezalaka pasi okomona papa mususu na karate oyo azali komema na kati na ndako na ye ya pasi kati na bana kati na mwasi na ye. This is very difficult. You see another father with a difficult character that is bringing to their family. Ba misusu batata mususu yango ezalaka bana bapesaka bango kombo serif to mutu moko boye ya mabe okomona bana bapesi pona karate na ye. Some fathers, they have been named by their children. They give them certain name, an evil name, because that name reflected the character their father portrays in the house. Pasi mingi ekoti kati na mabota
ezali pona ba caractère ya ba papa lolenge bango bazali komemela bandako na bango ezali malamu te. Many sufferings and difficulties are in families now is due to the characters of certain fathers. Mwasi azali eloko ya pete soki omemie na makasi mwasi akokaka eloko. Women are naturally fragile. If you pushing them too hard, they cannot handle the pressure. Tala mwasi ya Abigail asipoteki mobali na ye na makambo ndenge na ndenge ya pasi mwana mwasi azalaki komona. See this woman Abigail, she supported her husband with difficult time, with difficult situation that her husband was going through or was doing. Azalaki kolobata na kati na motema na ye nani akoki ko délivrer ngai na kati na libalo yo onga na ya pasi mobali ya liboso kanda mobali ya liboso biloba loba mobali makambu tina te makambu mabe alinginga na bimate alinginga na sala boete karate wana nyuso to ezalaki epai na mobali. She was speaking to herself saying, "You can deliver me from this man who has a very difficult character." Yangwana tubabengi nabaloyo azalaki mutu na libota ya Caleb. This Nabal came from the family of Caleb. Caleb toyebi histoire ne na kati na Bible ezalaki na bato yo Nzambe alobaki yango alobi lokola bino bana na Israel bosali mabe bolingi kosalela ngai lisusu te ngai na lobi na bino kati na bato yo nyuso to bakokende liboso bakokota na mboka na Kana ezali Josué libota na Josué na Caleb. Caleb was one of the people that God brought through to the land of Canaan. Ezalaki liboto yo epambola maki epai na Nzambe. Was a family that was blessed by God. Kasi mutu yo Nabal azalaki oyo abotamaki azalaki libota ya Kalebe azalaki mutu mabe. But Nabal, he came from the family of Caleb, was a very, very evil person. Pambate libota na Caleb pambola maki na mbongo lokola yepe azalaki na mbongo pambate libota wana zaba pambola ki angona nyoso na bozu. The family of Caleb was blessed with wealthy. He also was blessed with the wealth. Kasi karate na ye ezalaki but his character was not good. Tala mukolo moko David. One day David atindi belenge 10 bokende pai na sent 10 young people to go to Nabal. Bokende koyebisa ye vraiment apesa biso mwa biloko moke pona kolia pamba te toyoki sango bazo sala feti ya bakokata ba poili ya banyama. Because they said go to Nabal to give us a bit of food so that we can eat. We heard the news that they are having a party. David abandi koyebisa babilenge tango bokokende bokene na kimia bopese mbote na ngai boyebisa ye makamwa malamu biso to salelaki ye. David said that the young man is to say go in peace and in respectful way. When you go, tell them the good thing that we have done for him. Pambate David na tangu bazalaki na kati na sobe pona kokende kokimaka Saul na bitumba na bala batu na ye bazalaki po ya zalaki na richesse ya bani ya mebele. Because David, when they were running away from the battle, Nabal had wealthy of many animals. David abatelaki banyama ya Nabala biloko ne nyoso ekufa kite bunga kite abatelaki yango ayibisi batu nene ya bitumba bosimba biloko yote ya batu ata mutu moko aboma yango te azalaki ko batela ya. David Papa looked after the ships of Nabal. Ezana mutu mususu soko osaleli malamu ya kozongiselo bobele. There are other people, if you done good to them, they will return always bad. Tala malamu oyo David asalaki na bala. See what goodness that David has done to Nabal. And see what Nabal returned to David. Alobi atanya mamoko pesa ngai tolia na basali na ngana kati ne sobe pambate tozali na kati ne sobe loko na kolia ezali. He said, even one animal, give it to me so that we can eat with me and my people in the wilderness. Tangu babilengo bazali koyebisa na bala makambo yo David alobaki. When these young men were speaking to Nabal, what David sent to them to say, they finished, he did not say anything. But they were thinking, these young men were thinking, yeah, he may give us something.